Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Bazo préparer mon bangé na cérémonie oyo ezali ya santé anniversaire na bango na yango ba mama oyo ya lokumu oyo ba bengami ba Légion de Marie ba wuti na Mbandaka pe na Congo Central na RDC Mobimba boyeba que Légion de Marie oyo ekambamaka epa na ye moko mama de mama mama wa mama mama ni mama bakisele isusu la présidente Hélène Makongo oyo soki alobi ba mama nyonso basepelaka oyo soki alobi ba mama nyonso basepelaka pe poya ye aza mutu oyo azolanda ndakisa ya mama oyo babengi mama Maria na kimia na ye boyeba ke lisolo ya ba Légion de Marie oyo ebandaka mokolo ya le 7 septembre 1921 pe lelo le 7 septembre nde bakokisi mobange ya 100e anniversaire ya Légion de Marie oyo fondateur nango aza Frank Diouf na mboka ya Irlande na ville ya Dublin talande mama ni mama wana penza nde mama balobi mama wana za mama présidente Hélène Makongo ngana zali ndeko légionnaire présidente ya Senatus na zokamba ba légionnaire ya Ngomba Kinshasa Grand Équateur Grand Bandundu na Congo Central bongo yango nazali kopesa mbela na ba légionnaire banso te balamuka tosi tokotaki déjà mubu ya centenaire mubu mwa jubilé mubu mwa bangracia mubu moye nzamba lingi tobongisa bizaleli na biso bisika nyonso biso tofandaka tobongisa na bandeko mubu moye mwa kosenga bolimbisi po ya mabe maso o biso tosala lelo tozalaki na Senantus siège ya Légion de Marie mboka Nazareth ba légionnaire bazalaka na siège na bango lopango munene tozali awa bongo toyambaki na wuti koyamba bureau ya Senantus elongo nanga présidente to wuti koyamba ba président ya ba comisia bayaki pote tolengela fête na biso ya le 11 koleka ndenge nini biso avant fête totalaka na likambo munene ezali likambo ya messe totali na likambo ya messe toyebi messe na biso tata cardinal mutu akosala yango esengeli tobongisa podium ya kitoko pote tata cardinal asala misa malamu tena na mono koso Marie Clarisse muke représentante ya Bandundu ya ville Bandundu Grand Bandundu mume kwisa wana Senatus sambu na kuyidika mambo yonso ya kuyidika samu na 100 ans yo yina mambo yonso taluta mbote awa na kati ya ville ya Kinshasa bota sala le 11 na betu na Kikwiti betu kena le 12 donc oyina muke bing muke songa na ba impangi nyonso kena intérieur soki omoni tobengisi ba oyo bazokamba ba commission na kati ya archidiocèse na biso c'est-à-dire bakambi ya badoyene na kati ya archidiocèse na biso ezali kaka po tobongisa ndenge nini toko lekisa mokolo ya le 11 septembre bana betu bonso baji batu jidabo mwa bene baji kaba yapa bulobo bujima titunele betu abo bajisanka jinene jibene les gens basangi jibwa bwa kutumbisha Maria ni mwana ndi Yesu Kristo bwa bijumu lukama bya kwenze les gens mu catholique to kumba bijumu lukama kibaluka ituji ni jisanka jibitobu ni na mu Senatus bwase bulobo bujima bijumu kulo ambulishi bafumba jutungule ba ecclesia ni bene les gens bon sumeku onso tutumbishe maweja bwa jina jiji utezele jajikema katufungi jinasha kujibene kujiba tumutumbishayi masambili na wasalimia tena nyinyi wote kwa wakati tuko hapa ku biro yetu ya Légion de Marie ku Senatus. Ndio kwa maana tunawaelezea katika
maajabu Mungu anatutendea ya kueneza Legion de Marie inaeneza miaka 100. Mie naitwa kwa jina la Bon, lelo tosangani awa na Mboka Nazareth. Mboka Nazareth eza siège na biso ba légionnaire, eza na paroisse Marie Goretti na Kauka. Toyaki apo na préparatif ya fête ya Saint-Anne. Toza kobongisa centenaire ya Légion de Marie oyo ekozala le 11 septembre. Misa munene ya Kembo ekosalema na IPJ kuna na tata cardinal ye moko. Samedi wana le 11 septembre na ngonga 9h30. Yango wana tosanganaki apo ya kobongisa makambo. Toyeba te fête nyonso soki eza kodizali epo eleka malamu esengeli kolengela yango. Yango toyaki kolengela kotala ndenge nini misa ekoleka mokolo wana, kotala ndenge nini sima ya misa bandeko bakozala ndenge nini. Po toyebi te lokola ezali fête sima ya misa bandeko mwa kolia ekozala, mwa komela ekozala, mwa masano ekozala. Yango wana tosanganaki na badoyene nyonso ya Kinshasa koyeba kobongisa ndenge nini tokoki kosala fête ya mokolo wana.